botala likambo esekisi ngeleki na Angola. Bamiyiba koti na São Paulo. Baye koyiba na lupango oyo. Muta musala moko akoko kima. Bango bamoni ete. Tango akoko kima abengi polisi. Ba polisi baye babengi renfort. Siko ba policier baye bele. Siko batu wana bakoko kima te bakoti na mapango muso ba voisin. Bazoluka bango siko po mutu moko te amoni ndenge bakimi na balabala. Batu moko te na nzela bamoni bango. Bamoni pe camion moko suspecte ke vitesse. Bazaka kobomba makelike parwana. Siko tala ba renfort ebimi. Balamo na kanisi welekaki na njeli. Na plein penza bisika batu bale ebele. Na 8h tongo oba koyiba mutu achanzaka mbongo. Masasi pe beti. Bayebisi pe ba polisi. Ba polisi pe baweki masasi. Ba bombabi. Mena mituni siko poni babengaka ta renfort te. So bombaringa bakende te. Babengi renfort no. Taneti ba polisi oyo Angola. O babengaki ya pembeni wana bakei. Mais entre temps bazo kende babengi renfort. Siko renfort peye ba unité ndenge na ndenge. Pezo continue koya. Bobandeko na condamné ya biso te na seki kaka. Bo kompani nga to seka momuke. To seka ba policier na biso te. Pourtant to seka e koma bato ba seka. Baloba président Faci na 5 oyo asalini te. Soki président Faci akuta police bien. Wala bongo baloba ne loko mosusu. Akuta ki bien te. Yekuta bongisi muke. Abongisi te so ekomi ndenge nini. Ma bongisi basala bino buzobo bana osala te. Peuple bokoma mwa tranquillité na police am. Po ba police bazalaka pona bino. Pona batu mosusu te. Siko tango na président Faci komite. Ko boma bino pamba. Siko ba boma bino so pamba te. Ayibi kwanga no kangiye. Oketika na commissariat. Yango na lobi. So toko seka kala deja. Ndenge babandaki. Angola perseguição policial. Cães, atiradores, mais de uma dezena de polícias e espectadores. Um verdadeiro cenário de filme logo pela manhã, no bairro São Paulo. A polícia foi acionada sob a alegação de um assalto à mão armada. Segundo informações, 4 homens teriam invadido esta residência, tendo feito reféns 5 pessoas no interior da mesma. Os miliantes não foram vistos a abandonar o local e por isso a polícia suspeitava que pelo menos um deles estivesse escondido nas casas vizinhas. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando, da barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo ezaka motune na ntango baforma bapolisi na Zaïre na Congo baforma mpe bapolisi oyo baza policier menuisier policier électricien baformaka po policier fo azala mpe na bamétier mosusu akosala ngo kaka na kati ya la polisi
donc bapolisier bango mo baosala installation bacourant na bango na baingénieur accompagné ya libanda esalamaka mpe bafuti bango mpe to likambo enquête mo bake nayebi te bon eza likambo ya bidja mbongo ela tuna lisusu bozalaka mpe na police navale ezali fo ezalako boza na police te bino boka na police te yali eza na compte armé bozaka ndenge mo ya police navale na bakano rapide na bawana nazoloba badouanier te abapolice na bino neti ya beach bobenga bango badouanier te bobenga bango baaner bapolice ya frontière ok bon ye nango mabe te na ngola mpe babenga bango bana bakombo ya defa eza mpe ka douane ko defa ya douane baza comme bacivile me bapolisier badouanier mpo douanier azalaka te moto akeye douanier badéclara douane te douanier azali neti biso na poto tozalaka mpe na bapolice na frontière me baoyo baka liboso na frontière badouanier wana baza armé bapolisier me bazali département mwa différent siko basanganaka na bato mosusu me nde kozala bien baintervention soki bapolisier basengi renfort na baka ya bato moko me armé baintervention yaka rapide bandeko na oloba bon mponga natalaka neti tiktok ya Silvano Kasongo ya Kasongo junior ya mo général natalaka azotala mo général Silvano Kasongo azopesa baida bien azoloba makambo bien azoloba mpe makambo très important mpona bapolisi na ye me soki otali kaka bisika azolobela yango omituni ye moko o quartier général to oyoyo nganda malewa to église ya bamikokoli mitu ozoyeba te soki quartier général bandeko biloko wana tu président Félix Tshisekedi akutango na 5 asali nini akosala kaka yango wana botya baélection te yango mpe kaka eke bien babeti fayolo mabange nga aza d'accord mpo nazopekisa bino élection ezala te etroublaka mokonzi ya mboka efrenaka baprojet oyo alingi asala nga mpenza naza nanga d'accord te na kosenza baprésident surtout na basituation mboka oyo ndenge eza boye oyo ya bino angola so eza équilibre bongoko mpo josé edouard de santos alongwaki te soki kaka sedaki pouvoir na baélection oyo tu wana eleka batiatia ye bambamba mbela angola etongami boye te ndenge atongi yango sikoyo elingi ozalaka na construction ya portugais kaka ya kala kobambaka bamire soki ebebi baimmeuble elingi obanda kokweyila bato na motupu mpo baimmeuble oyo portugais atonga miso eza wana esali 5 siècle dans 5 siècle banda na 2000 na 1500 1400 kutu ti lelo do baimmeuble wana mpona kobongisa yango mpo na ngola baimmeuble mosusu babukaka te mpo ezali biloko ya carte postale ezali nini babenga bamonima ya mboka par exemple banque nationale banque
banki Angola banki wana sobo tala yango bien ezala banda kala na ntango portugais ezaka modèle moko bomoni banki yango babuki yango batongi yango mulai te ezaka ndenge ezalaki bamodifiaka me libanda nango tala ezaka yango do biloko ebele na Angola neti eza biloko ya 1400 ezali babombango ya histoire ya historique mpe basalaka bien na Congo nde eloko basalaki mabe zandu babuki yango ata bakotonga yango ndenge nini ata bakotonga yango kitoko koleko ezalaki wana zandu balinga babuka yango te fikini wana mpe linga bakufa te ata bato balinga bamata so bajete elinga kozala nde batiki yango bongo batia yango soin bamonima batouriste bakotalaka biloko akala oyo eyalaki marché bomona na carte postale yango oyo lelo bato batekaka te mekoma monima mpona kovisite koto ezalaki pavillon ya babijou koto ezalaki pavillon ya bantaba kote kuna ya maputa dolinga ozala bon meme na poto eza na bisika babukaka te eske kote Pigalle yala Pigalle bandako to wana ya kuna yakala te ville akala te tina sacré nini sacré cœur botala ngo kota wana ndenge eza bien sûr moulin rouge na tiaka succès ezolakisa baimage ya bien olandi baboite elaka pembeni na barestaurant me kota sikoyo na bandako yango bien bien oyo eza basima wana tuna mpanzi bandako akala bamodifiaka mboka kala sikoyo na Angola batonga mpe bavile ya sika bakota sika palasio mpe tikalaka ndenge wana batonga na ntango portugais te wi na ntango portugais mpe bandeko awa yalaka likambo kolobela polisi oyo esekisi nga natala polisi babengi ye baye bango babengi renfort mosu eye bawana babengi na batireur d'élite baye mpo babisi bango bato baye koyiba baarme me nano bakimika te baza kote oyo baunité bakisami oyo ya njeli en plus bato bazofilme masasi ezobeta peuple to azomona tala population polisi abombami abengi mpe renfort te eske so abengaki renfort nani nga oya mpo natalaka deja mpo na bakamion na Pascal mpo bapolisier wana bayoka bakomporte bien basala comportement moko bien fo ye moko mo général Silvano Kasongo akende eza grave chef asuka la police to teneti ya ville ya Luanda akende na makambo ya bachumikero akende likambo ya bakuluna me na Kinshasa esalama donc Kasongo amonaka pasi na mosala asalaka siko mpe akende na Chikapa kuna mpe lisu pasi bon mpo nga nalandaki na TikTok ya wana olobela Kasongo so mpe Kanyama asali TikTok na kolandela ye so mpe oyo akomi sikoyo asali TikTok na kolanda natalaka mpo la police eza na mpona koprotege peuple na babien na ye bakinaper mpe baza na besoin peuple nzoto nde mobima na babien na ye de semaine mpe bakinape lisusu mawe en plus fo koyebaki bamiyibia botalaka mingi baobima na zone nini oyo basi bakangikangi to babimaka Lingwala Barumbu zone ya Kinshasa bakuluna Kisenzu
Changu ba petit voyou ya miyibi oya ba kidnapper boyebi da côté ba bimaka bako bimana mo peti na changwa mais oyo bomoni bien o bakangi balebele batikaka bazali Lingwala Barumbu zone ya Kinshasa Bandal bakote wana pela bakote wana pe batoyo ba général ba bikonzi ba député bavanda pela bakote kuna donc bana changu bwana problème hein donc problème ezate au bon sera bapine Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.